congodialogue.com. www.congomasolo congosolola.com. kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Mama Sikadi. C'était dans la Kalame, ma Kasande Asika. congodialogue.com. Merci une fois de plus à vous tous qui êtes devant vos postes télévisés en train de suivre cette très belle émission qui est présentée par votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré dédié. Et merci Nabandegono surtout vous a branché Siko parce que n'a que télévision c'est comme Elengi. Hein? Tous à la brancher, tous à la brancher, petit à la brancher na www.congodialogue.com et pas Marambo. Et lorsque je parle de www.congodialogue.com, je vois directement ma maman chérie que j'aime bien, maman Francine Ngembe, maman Mokonzi 100% Kano, phrase correctement. Et pourquoi pas de dire encore merci à notre caméraman le plus secret, le seigneur des images, Mustapha. Et là, je dis aussi merci encore une fois à ma concert que j'aime bien, Meta la brésilienne. Pour mon ami tête, je suis pas avec Metacel, je suis aussi avec mon confrère Yves Bang, avec qui est au Sola, parce que Yves Bazapé bat Oyo bat Bazena minutes Oba Mekaroyo Kabamarangoze les Galambo, vrai Lokuta. Yves, bonjour. Bonjour Mouya, en tout cas merci confrère, merci na bandroso balingara site Kitoko. Congo Dialogue, c'est ça. Et merci aussi na ndekona biso ya Kati. Mustapha Malembe Yaebi Adji, il est aux Alazara, n'est bien que bon, tous en est trop. On t'a pas y peine, on a voté maman biso prophétesse Alphonsine Matuzola. Merci aussi à la brésilienne, en tout cas merci vraiment pour l'invitation et l'opportunité pour Pessinga pendant les cas sous. Na site na Congo Dialogue na pesi mot directement na les boss américains rafungin de boss à Dallas na bandego belé rafungin de les boss patron si voilà na pesi mot na Ketcha na pesi mot na Gloria Olangi la méga star na pesi mot na Lendele na pesi mot aussi na Francis Iba Nation na pesi mot na Jemima na pesi mot aussi na Vanessa voilà. Yves, parlons un peu de l'actualité. Lelo, tous en arrêt bandal, na avenue Mbavu, au bisson surtout tu es qu'on s'est retrouvé, tu es qu'on Kutana, et pas Gloria Olangi. Qu'est-ce qui se passe au juste Tomeroye? Qu'est-ce qui se passe? Et là on est sangé si bisson surtout on a quatre le pan à Gloria Olangi. Bon, et là on met bisson d'abord, et ça premièrement. Il y a au Salima et pas dans ce Gloria donc il y a juste tentative d'assassinat. Il y a des solutions. Surtout le Marambo, il y a des solutions. Il y a des solutions. Parce que dans la 8h du matin, Gloria Benga, il n'y a pas en tout cas, il y a pardon, il y a un Bautaki. Ko enlevé ngai na oti ko raté liwa na minute ngai oza puis ko na hôpital na quartier na biso na banda loin ne pas wapi na botami ngai bon ça va na zoya wana na quelques minutes na bengi Jani célèbre image cameraman nga et na benga ki pe Raisi Kangi te ko mawana na banda te ko tamo bosser l'émission na Gloria Olangi et plutôt Gloria Olangi c'est l'émission na Frank Stemai après tous les émissions pe te ko sala bona suka et makami salami ka ndenge salema ki voilà. Mais Yves, est-ce que cause à la BST parce que l'autre est big, on a besoin de vivre beaucoup plus na buzz. Est-ce que cause à la BST comme tu penses? Non, pour nga peut on a yaki, je crois qu'il y a qui buzz. Maintenant on a talié bien. Na moni pena na liste ne ko topena moi rouge donc na moni pena moi rouge on a un monde que non, il faut appel réel. Parce que mutu musupe ba ko kanga yo. Ba ça peut ba ko zoyo ba tina ba boma ma bomiote. Musupe ba goti na beba boma abomio. Les a chance na ye ndenge ya beti le solution nazo ko affirmer te mais ndenge ya beti parce que biso to yamba ba musupe beti ba témoignage ngana kufa na la mungwa 3 fois ngana kufa na la mungwa na sala 3 jours na mabele na bima ngana sala na sala be so taliba version na bango surtout ba beti ba témoignage au monde est différente ba version ni surtout ba beta et dans ndenge mote glo ya beti ya ye ba musupe boyang masa na biso be Francis Iba bato zoye $2300 boto tozali na bango na victoire na matongi na quartier nanga to meli ensemble to lié
après juste ba reportage to kutana gibiso na bande ko belena alende la zakiwana ndeko na so jemima ya EHP Media Zalaki merveille killer si mais kozonga na bango ta ba komi kozonga et au salake ndeko na so fansi ba jouer 23 ba jouer $2,300 ba jouer na 7,000 francs atikala nango parce que to melaka ensemble ya yuna monta wa nango ba jouer na caméra ba jouer ba micro ba jouer na ba trépied. Parce que on a sous balokuta parce que makamala peso ça la ville qui ça ebelé mais to yebite ceux qui glo yolanga matisa kiango ezali na se mais ya tiango pour que ba tuba mona mais ngala yebi ke makamala le gars ya sol parce que ngamona mona ke ba cicatrice na li so botali ba vidéo bien bon mona pena ke aza rouge awa na misu na awa ko mona pena non et comme rouge makasi c'est comme si azaki pena boliti mo bien papa mo ngala anyata ke pena logo pena bien quoi. Mais est-ce que ye gloriango azala ki na ba to pas na ba rancune morote na batu quelque part to pe français azaki na ba rancune morote na batu quelque part pourquoi ba mamande ngwane ko komila rara ba journaliste et cause la té parce que bino beaucoup ça ba rancune beaucoup plus na ba musicien ou comment? Bon nga d'abord na lobake ceux qui ba rancune omoni tanto ba ta TV mu ya yoyebi mbu ya yoyebi soki muninga finga na télé yo pe ka na télé au funda ceux qui plutôt finga et ceux qui peuvent me lobino mabe yo pe ka na télé mais pourquoi koleka ceux qui muninga fingi o leka na télé et o leka plutôt et o tinda ba kuluna o tinda ba sasen wa ka muninga c'est pas bien on les ba acte moins ba faible et na éviter na ndimi pété que za collègue mo ba ko sa ba bloquer wana. Mais là on a dit il faut qu'on a magameli kana mboko azape mutaliboso te basala acte wana pezo salema ngamoko na to pe ko tomber victime na Tata Raphaël jour ya des maman na biso en vico na ina sali interview na papa na biso Sonika Futa na sali interview na ba pasteur bazali na kati wana na ina saki na mukongo sakodo tana zo bima bata ne balandanga bakanganga baya nga pela ti na bingo na bango hotel ak sa carte nga oh papa na journaliste na sani hotel ak sa carte na musique na laxi bango to kina na bureau no kina bingo sani hotel faut to kina bureau to kina bon ça va to kina bureau ba fouiller sac ba trouver caméra il y a une petite caméra na tambo nango ba trouver aussi machine nga ordinateur na ngo ndako ba zinga na no téléphone batali téléphone ah ba imaginer la carte na pesi bango ba fouiller batali ba photo même pas ya politique na kati parce que ngana efasa atom de tunnel ngana efasa kana ngango ba yoki même ba vidéo o ne na kati ba moni justement vidéo ya ndeno soma moi si asala ki na mibali nde ba moni infraction non ya liboso yina no wana ka vidéo moni mutakala o batu batindelenga batapoto batindelenga infraction liboso o papa vidéo yo sa nini papa nga sa nini vidéo oyo bato tindeli biso na WhatsApp et yé na gichasa nga pe na tali première infraction batie kuna baye ba fungola ordinateur o fungola pesa code na pesi code ba fungola bando vérifier be mission na ndeko banga siko émission mo na kati wana na sala na Daniel Saf na bi o so ba monyonga lelo okay nakei na bondeli to sololi na bango na sambi wana ba ba yina caméra ta na bi caméra ta ba image na si bango be émission musu na sala na caméra na nga muke wana na ba interview parce que avant na sala internet na sala pe na journal mot de la place et na sala rappel jusque là na sala rappel wana ba tali ba vidéo na si bango ba reportage na sala ya ba journal o carte noto monyango eza déjà inspiré ndio ndene ko ta la carte eza inspiré oh mais papa boluka boy ba carte yangwana botali ba image bomoni ke na journaliste siko bolinga na sala nini est-ce que vous affilié na ministère de communication est-ce que wapi ba komi autour ba question belé na mituni tant de questions na sala nini a na minute na bengi batu ya mama viko bazaki wana batanza me malamu baye moko ye wana uta fruisi ndeko wana boseni ko fait ba Benjamin boy aye ani pe na mbongo te mais alingo yo sala intervention et komi batama mo singa bon pesa biso mbongo poto libe faut peso faut peso $50 ngapte na $50 te na bingi ndeko wana ya ndenge ni ngala nazali moi $20 na moi ba franc wana ngapte na komi sana mbongo boy te parce que na pe yuma te malgré ba kanyinga la makambo eza voilà la pesi no wana 3000 francs la bio 3000 francs compléter na onga l'arte banini on a l'arte ndenge tu sais ça fait très mal comme on a ndeko ozaki na bien au tambola au début même pas que bon d'abord tant malheur peut y avoir le baraté hein
Et tout ça a bien été parce que on a biso c'est comment ça a bien vraiment été. Donc ça montre que le pays va très très mal par rapport à Yamaramoto Momo Nalelo parce que Pierre Kelegimo Makasi Moussa les athées, il y a un moment comment ça les mat. Donc c'est un na ba kontiamboka vraiment ba biso sécurité moko ezala tout tambola erño surtout parce que tamboka na biso photos à la libre net olingi tous à la tena ba limite ya ko kotaka ba quartier na ba commune na ba lié photo tambola librement parce que toi ba na mboka tous les étrangers tous les dépaysés na mboka na biso mo ça moi bien té en tout cas quand on a ba konza mboka ba meka ko bongisa na ba collègue na biso tous les baté so ezana bâtiment ba ça ba filature pour que ba bebisa to be ba boma so ipe ndeko moko en tout cas ça moi bien té en tout cas ba ndeko ba ça ba biloko na acte wana en tout cas ba tika ngona comment nzambe eza bien té moto il faut aller la moto kinaye so ça problème na moto et luka moto wana bo bongisa séparation et la division té boy ko se séparer na musala boy ko séparer na logo moko mais et la division té que e kabola bino na éviter so na ko expliquer on ndenge nini en tout cas bato ba so ba acte bongo ngala ba ka nzambe apambola bango parce que et tout ça moi bien té voilà un message fort na Gloria Olangi place Hollanda message na kopesa na Gloria Olangi et puis na masalanga Franchiba et basalanga bango balemba té parce que bakati bombe maboko té et on peut mbongo malonga petit ba ko récupérer na bango ba bando so pe mbongo lelo te mais ba ko maka ikinge mututu aza mutu abeta li solo te peut-être tam susu ya yi ba ma solo yi bango ba beta ki après ba to ba commencer bango filati en tout cas na pesi bango ba courage belé na encourager bango ba continuer musala bango dans les bons toujours comme ba salaka et nzamba pambola bango apesa bango oyo koki voilà donc voilà c'est ça Yves pour na yo déjà et si to suki na biso s'il faut dire s'il faut saluer batino surtout balingara Yves puis voilà et puis on va terminer cette émission avec Metal la brésilienne et ouais avec Metal la brésilienne et ceux qui occupent sa bambote na na batutu balingara voilà on peut sambote d'abord on a vu nanga Dominique Kele 100% musaka tagan foi propre Olampo Yanke Yampuka et na pesi aussi mbote na bien pour tout notre Talman on a bossé n'était maman Miline Temba moté mais tous peuple mbeto le maman Likelemba Billy Vumuka fondation tous on a bavé venir orphelin kaba on tue dans les champions de Genève et na bossé n'était le président de Mas le Nord alors tu na kata Londres wana le président Mabizi Kiakou et na bossé n'était Jamulumba était sortant de Bruxelles Chris était le futur papa la Riben c'est dit qu'un temps roda bébé miné français de France pas de moi harmonica à cancel 20 fois parfum tunga na tunga et na bossé n'était Véro à Sianga à la biso moi besoin de tanga wa liste raison oui. John Lubi la ba exé belé na moni kuna ça va mal en tout cas non merci merci en tout cas merci hein fidèle internet na ebsep que tozala meta so na linga meta aso la penate parce que na bindeni masolongo qui na vraiment bisona bande on a biso ba Yves et puis voilà meta étant que une fille étant que une animatrice aussi normalement comme Eline de Gonayo Gloria Olangi ozobanga telo peko komela yo bien sûr nazobanga ça craint ya omona makamo boy ça craint vraiment pour azam ninga nanga moi si tout combat koka ko sala et le mot des plus grave automoni parce que automoni déjà eza très grave kotala e boye azana ba makila ekangami ya vimbi par-ci par-là et tout en tout cas vraiment ça craint eza acte déplorable en tout cas ça fait mal. Et s'il faut payer sa Gloria aussi conseil peut-être à zapper na baranquine moro quelque part et puis voilà s'il faut payer sa conseil au quoi c'est parce que otalo siko ceux qui n'a pas payé sa conseil ils a juste que azala et kenge parce qu'on ne sait jamais na ko yebisa été que assez protégé parce que air mabe yaka toye baraté tout le monde a pété assez protégé juste je crois peut-être que kozana batu oyo ba kanisela ke mabe ou bazana bakanda na e oya ye baraté alors il faut kara assez protégé et tout azala ekenge na ndinga mitambu saka ba mission na ndinga sala ka maloba na ezala nini représentera ba émission na et tout il faut azala vraiment réservé na likambo et comme lié ça montre déjà que tamsu ya grave pe ko ya lisusu donc il faut vraiment azala ekenge et déjà to komi na suka ya émission na biso meta conseil ni no kopesa na ba animatrice nyonso tout
olelo ba osala pe Sonia musala oyo sala ba otekisa nzoto na bango na kati ya internet conseil ni kopesa na bango parce que émission c'est comme inasuka soki na kopesa bango conseil ezaka que bazala ba mitambwisa malamu parce que aujourd'hui on est jeune fille toza ba chroniqueuse mais on est appelé à être maman demain. Toza appelé à être femme, moi si ali bala. Alors il faut que yeba ndenge ni ya komitambusa. Oko sambusa nzoto na lelo, mais lobby aux appelés à la maman. Banzoto na etamboli na internet, lobby babali oza na valeur mon côté. Bana na oba oza na histoire nini oba obetela ba camarade na bango. Maman na biso azalaka boya, azalaka boya. Alors faut yeba komitambusa. Vi na biso ezala exemple lobby pour na bana na biso o tokobota. Quelques salutations. Ouais, salutations à ma kasi. Donc, c'est pas maman Francine Ngembe, maman Mokondi, dans la PC Bambo Tebele Bisika Azali, Botebe na Isaac Parker, ma Boko Bank, Botebe na maman Nangaya Botanga, maman Ani Moussa, dans la Lela et Fa. Ils ont un partenaire émission Oyo, 4x4 Joe Ballard de London, 4x4 Joe Ballard de London. Alors, tu as dit, pourquoi me taper ça en motete? Et 4x4 Alimbi Sanga, pardon, na PC Bambo Tebele, en tout cas, on a quand même comme 4x4 bas. 4x4 Joe Ballard de London. Ballard de London. 4x4 Joe Ballard de London. Na PC Bambote Bele Bisike Azali. Bambote vraiment éminent. En tout cas, merci fidèle internet. Merci Nabatunion surtout Bolingara Vinimbuya. Merci Nabatunion surtout Bozalara branché na www.congodialogue.com. Voilà, tu es na bandal parce que biso eratate jamais te fouta, jamais te choix. Bon moni gloria olangi. La kisibino image ndenge kuna biso azali wana ezaki ezabongo nakati ya lopango na bango ezali banda te wapite nakati ya lopango na bango c'était le même jour au Gloria Olangi azalaki agressé ne vinimbu ya tambola ki bongo na Mustafa Malembe tu yaki bena resolution ndeko bomoni image en tout cas eza vraiment mawa et moi aussi je profite à l'occasion de dire mes meilleurs vœux à maman Francine Ngembe, maman Mokonzi 100% canon phrase correcte et pourquoi pas de dire aussi mes meilleurs vœux à mon partenaire privé 4x4 Joe Ballard de London, Pirongombo El Picasso $900 c'est quoi? En tout cas, les lots au bord de Mingité parce que nous tous sololité. En tout cas, merci d'avoir tout le monde. Merci en tout cas, Banatou, Belgique, France, Angleterre, Londres, Autriche, partout, Amérique. En tout cas, merci Moustapha Eloné, Bandarapé s'il a raté. congodialogue.com www Congo Masolo Congo Solo là.com Kitoko Bobby Ronaldinho le King is back bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue Mama Sikadi nzete za lango ya kala me makasa nde ya sika congodialogue.com Il va le faire, ça m'a fasciné,